Langage ya Yona Seleo est changé. Langage ya Yona Seleo est commis ya ko séduire batu. La maman ndete ba boto ça la parce que to ebibino Marlène. Odi manzaka problème nini Yona Sankara bozala Yona Seleo sera. Sola maman nanati. Mukolo ayebi. Obenga Seleo mwana wana. Mukolo amiyeba place azati. Yo na problème Sankara no dit les manzaka to. Bazolo baba connerie, bazo sabi ba connerie, ba okoka promoter. Oya yesi ko asala promotion concert na yewa. Tonde ko luka bilamba, bo sala promotion te et puis il vous promet que zela na janvier awa nga na banda pour moi vie. O comment frauder tina ba promotion? Non, faut commencer ça. Et le comme malamu basala rango na dobi, c'est pas la fin parce que nana toza boy. Il faut y avoir concert bat na minto ne toza boy. To ça la promotion pas, ba to ba ebi de ki wira obeta concert. Est-ce que tu es bien? Marley, est-ce que tu es bien? Nie, et monsieur Sid. Na isa ko tika la gidiba. Wa mbi pitbull. Yo me poser une question, ngate. Batika ba songi wana. Oya mwasi wana mususu na oya mobali. Batika ba songi. Viens na biso. Seleo azarana yoka promotion na matadi non lokola ya fana na poto yango bi ausala promotion na poto Seleo na matadi na ko sala promo ya vie na biso phénomène nga kutu na ko sola mamneti ngate yaki ko tia sali kuna nga na nga sali te na nga pe studio te na ndia ite na ete basala poto aso bobenga ngo nini nga naza na nga yango te manquer nga respect donc nga que mère que je suis et puis nde naza bo responsable ya naza ya ko manquer nga respect te parce que nga naza na bato nga na konzaka mitu ekata na bango nga na tunie banda to banda omona ba mission na bana na mwasi oya yo mona na raté ala ya yo lukela nga suma mususu Bando comme responsable. Na Mouassi, elle est à Paris, elle a sa vie avec des enfants et puis voilà. Eh, Kabongongoi non l'otanga, ancien joueur. Ngala omi question. Soko vantere peno tout na très bien. Bila na e. Olinga ko malwa baba ba cheli kala. Na boy na nga ya oya ko bayi na nga nazo pekisa yo na kombo na nga eka bongongoi ezali kamini na 74 émission o 95 analyse sans concert depuis makama musique bana mutalika TV belé sans concert ka ye akoma porte-parole ba tutu akoma porte-parole faire mabe akoma porte-parole le ko na ba faire ba kibage lisusu te bana faire bloquer ebc mutu. Ah, ici on parle de Séguin. Moutakoufie to Séguin. Parce que Nzambe tango aye osala liwa, asala kiango po muto aye bakelobi biso to ozalate. Asala kiango po muta se poser ba question. Est-ce que banda to banda okufa? Ezanga nani to ezanga nini akufa po to tik makambo okufa sila. Ndelo ko Nzambe asala liwa. C'est que okoki ko lela 100 fois. Okoki ko midie mbika, okoki ko tia susi mbale bele ayebi sute. C'est que bongisa sikoyo muto tikali. Po épreuve yo zaki nongo na bezo mona yangwana, muto bodia ki na bomila ina ya zate. Po na yo zo lobela onini. Place osala ki mabe meka obongisa. Yo muto moni ki oza mbongo ebele fonyo ko la baninga, osunga batu te. Mais tozaki na nande ko moko awa, ye wana zo kende biso to kelela makasi. Ma yebi na ete ki to lela ye. Lobi pe tour na ngai kozala. Est-ce que tango tour na ngai kozala bato bakolela nga to bato bayoka pasi Séguin na ebité Séguin courage odile courage odile manzaka nzamba pesa bino makasi famille wenge c'est vrai to wanda romona yo chaque fois na concert à JB piano odile manzaka ozo mata na podium ozo bamba Séguin mbongo ozo bamba papa chéri mbongo on sent vraiment que c'était vraiment la famille
c'était vraiment la famille. Il y a des fois que tu es d'ailleurs, il y a des fois que tu es d'ailleurs, dit l'autre, on a concert. La vérité. Papa chéri, il a beaucoup dépensé. Même Yemo Segalobay Nangam. Papa chéri, asali o nyon so basalara. So pena ki mutazonga pona mbongo. Mais Segal ngazonga ninga la kaenga. Pasolo la vérité. Toi ne loka o décider tes places nzambe salobi. Tozo lelo kaka molimo ne pe manakimia. Bola muno salaki kozala mala mozaraki egangi ya. Soki oyebite nga na yo oyebisa oke. Kozala no malamu egangi. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé grand. Malgré tout ce qui peut subvenir comme difficultés et problèmes de tous bords. Oncle, non! Ça fait 2 ans! Depuis que je vous ai envoyé mon argent pour m'acheter une parcelle aux États-Unis, tantôt vous me parlez de Washington, tantôt Chicago. Non! J'ai beaucoup patienté! Allô? Yaya, c'est clair, Ma chérie, l'argent que j'ai ramené pour acheter la parcelle, on me l'a confisqué ici à la douane. Quoi? Qu'est-ce qui quoi, madame? On a confisqué l'argent de la parcelle? Mais je te jure, ici à l'aéroport. Oh! Quelle confiscationnairement! Quelle perte! Grâce à mon travail, mon courage et avec mes ambitions, je suis devenu l'homme dont je voulais. Alors, comment matérialiser mon rêve? Avec Dispensation Investment Group, achetez 1 hectare de terrain à 50 000 $ aux États-Unis ou une maison à partir de 250 000 $ pour un acompte de 30% et le reste à payer pendant 30 ans. Je dis bien 30 ans. C'est la meilleure solution. Dispensation Investment Group, réalisez vos rêves. Jofa Cargo Fret Express, le meilleur transitaire de Chine. Pour vos achats en Chine, en ce qui concerne les mobiliers, autres effets, accessoires des maisons, depuis votre lieu de résidence, confiez-vous aux spécialistes, les professionnels. L'acheminement de vos achats sera effectué directement de la Chine, lieu de fabrication, jusqu'au lieu ou ville des destinations partout en Europe ou ailleurs. Notre crédibilité et notoriété méritent votre confiance. Commandez en ligne sur chaîne Amazon.com, Zara, Cdiscount, Alibaba.com, Zalando, eBay et faites-vous livrer chez vous. Contact plus 243 99 99 177 87. En partenariat avec eShop RDC, nous livrons votre commande en République démocratique du Congo. C'est génial, n'est-ce pas? Depuis la Chine, au plus 86 137 98 052 106. Et depuis la France, au plus 33 6 15 90 34 92. Jofa Cargo Fret Express, Guangzhou, Chine. Le meilleur transitaire de la Chine. Ndeko yaka ko passer commande na yo mpe ozoba produit au sepela yaboye ezalate. Jofa Cargo Fret Express, le pionnier, le meilleur transitaire de la Chine. Qui dit mieux? Alors, mesdames et messieurs, merci. Merci de nous suivre dans cette émission Au cœur de vérité. Au cœur de vérité qui reçoit pour vous aujourd'hui Odi Manzaka. C'est vrai que c'est une émission un peu spéciale aujourd'hui parce que nous allons rendre nos derniers hommages à un artiste musicien qui vient de nous quitter, Ségué Mignon Magnata. Ségué Mignon Magnata. Otoyebe biso nyonso na drum, na percussion. Na wenge BCBG, fidèle à Papa Chéri, Ségué Mignon Atiki biso. Alors, raison pour laquelle Odi Mandiaka, comme Aza Anne à Paris, elle qui vraiment peut apporter un peu de témoignage nae et surtout qu'elle faire partie de la famille Wenge parce que famille Wenge vraiment m'te koufeli. Odi Mandiaka elle pas apporter témoignage nae pour tout le monde a pas dit Mandiaka qui n'aura trop bah concert à Papa Chéri, Azo Bamba Papa Chéri bongo. Odi Mandiaka, bonsoir et mes condoléances. Bonsoir à tout le monde. Ma sincère condoléance na famille Wenge Mobimba, famille Wenge BCBG Maison Mère,
ainsi qu'à papa chéri Binadama, l'homme qui a mis l'eau dans Coco, et à mon papa chéri, les rois de la forêt, et ainsi que Naba Mouré à la bonne musique, et à Congo Mobimba, Bato Bazwagi Tana Rosalana Sege Mignon Maniata, à Kotagi Namite Manabino, à Kotagi Namite Manabiso, place au biso to senga kita fanda giwana pona musala nae. Je dirais que son âme repose en paix toujours. Donc, je suis vraiment dans un bouillon sauté, je ne sais pas quoi vous dire. Donc, j'ai des larmes aux yeux, je manque des mots. Mais il y a des jours comme ça, donc... Odi Banzaka, ce qu'on peut s'absorber de témoignage, c'est Mignon Maniata, parce que yo, ça fait très longtemps, aux ans à Wenge Musique à Maison Mère, j'ai même piano au passage président nayo que tu aimes beaucoup, tu respectes. Tout le monde a un concert à Wenge BCBG, j'ai même piano zo matati na podium. Papa Chirazo azo bois kayo, donc ça prouve à suffisance que o yeba qui peut Sege Mignon vraiment na pembeni au côté qui Sege Mignon. So ko peut ça peut témoignage nae o ça bisoni. Bon ngana roloba. Témoignage à Sege Mignon, ils n'ont pas audi les mandats ratés, ils n'ont pas battu sto bazanango, mais audi les mandats car obet à l'isolo ka mouké. Sege Mignon Azaki, il était tout pour nous et pour moi aussi, il est plus que la famille. Donc, banda na banda aux ba problème na batou, attaché au mort atiki lang espace té aux un problème na y. Donc cela veut dire déjà ceux qui n'ont pas espace aux un problème na été combien de fois. Yo combien de fois bato michocho. Donc à grand frère moko nana ba tellement ba souvenir na ebelé parce qu'à l'époque ba 2011 donc kobanda ba 2009 nga okenda ba concert à BCBG na Braza et il y a des fois so ba que concert nga banda za na kata bis na bango. Maintenant il y a bandolo bana Fuji non Fuji o di le manzaka azalaka danseuse ya mouvement tondeni. Parce que yé azanga kate na bis ya ba missia po nanine. Donc aza grand frère moko oyo. Naza vraiment na ba souvenir ebelé po na ye et il y a des fois ils mingi zalara ils vraiment na 2011 donc de Londa et a ça qui concert elingo beta ils jet set na BCBG na orchestre roga. Maintenant et komaki il fallait qu'il soit 3 jours na concert wana ne Londa. Premier jour fallait qu'il roga beta papa chéri et na Ferrigola orchestre naï. Siko esaldeni roga tanga mati tanga sisika ko beta wembule bandi. Maintenant tous les deux concerts on est raté beta été. Lobi nango soso concert elingo banda. Roga bandi parce que ya banda linga banda ka liboso na Londa kota colonel Eyela, voilà. Donc, il y a banda l'ingaka banda, tant bandi sous deuxième jour, mboule bandi sous, tant il y a kati, maman likolo c'est un peu moins normal. Bou, c'est gagné, place biso zaki na ba chambre, na biso na ba camarade nanga, parce que dans na banda tambola mingi na délégation, José Misenga, je te salue à passant et les autres basés moi belé. Na chambre biso zaki, c'est gagné au sable, so signal bi. Ndoule elingo banda ba finyo sobo bima déjà bo tchaba kiti kota liboso po e sala bien ndoule bino boyebi kande ezalaka to ye to banda to bimi to yebi so nyos na ranger na sa gagne mo liboso côté le mora to telemi roga pasi salo bi mvula likolo mbule zaiti abi mvula soki yoyo kakanga yeba ke ba pa pe baza a fo ba beta lelo ndenga nazo kende yo mvula yo kosala eloko te tika bapa ya babeta roga katangwa kitiwe maman mbule bandi deuxième jour maintenant et c'est le roi 2 jours mobimba ka yemta obeta mbule zaki nango te maintenant ya lobika bon mbula maman bandi mais fallait ce que sega pété fallait yes quoi tomber puis ba air wana na zaka so na lobi comme na laki pena na ki muke puis abando linganga mingi donc so na lobika na ibo ando donc eza amour avec donc il y a grand frère na petite sœur il y a depuis quoi et 3e jour nango sega pas la muki na tongo na yepa lobi mamnae abi lelo biso to beta concert lelo pena bolinga te biso lelo to beta concert. Parce que ne bano ça déjà bon to zaka na 3 jours, 2 jours déjà concert raté. C'est que 3e jour so betité c'est que biso batu tout ba yaki wana ba betité c'est que yemoka mkolombo ka mtabeti. C'est galo ba bongo yeba ki roga mata
alinga sisabi mvula lelo yo kanga bapaya baza a soko meko tangisa tali tanga moko ekosala bien te pona réputation ya mboka sege pa lobi mbula yo pe yo ka biso lelo biso to beta concert obi ke roga kita mbule beta te donc linko laksakazaki na don ya akolo ba pe likambo et salami donc nala ba souvenir eza tellement ébélé ya bando ya pinatina ndako ayebo to fandi et tout donc ba témoins les ébélé mais na olobaka ke tous à la ramité maminene voilà tous à mitema minene ça fait très mal Odile Manzaka yo peut-être aux mieux placé parce que vous avez vraiment un clan Wenge na que bo solo entre bino est-ce que tokwe ba sega kufi pona nini est-ce que et là, on est même Séguin la liwamba umbangu. Déjà Marlène nakolobana batuboué. Nakolobana batuboué. Nakorepe kolela makasi. Mais naza posa na lela sabatute mais na posa fortifier batu. Nakoipe kolela ndeti batu msuba olela. Mais c'est que na loba makambo na ina lobate po fana mitema batu ponga pe na lelaki. Liboso pe na banda kolela so na moni mutakufi na banda pe kolela. Na banda pe koyoka pasi preuve ane naza la selfie oyo mama bisa kufa na braza ngapi na ozaki kozwa pa una tele mabele na cercueil ba misu bazaki musika akanga mu na tele mabele wana et puis mama mutu basenga ba sala place wana ngam na sala ngo ba grand sœur na misu ba grand frère bazaki musika batikela nga espace po naza na komaki mba moko mutema munene et puis jour wana na comprendre iliweza nini na vandi apona le lisabatu te na vandi pona yebisa batu boy. Après kolela nini susu batu baozela parce que nzambe tango aye osala liwa asala kiango po mutu ayeba ke lobi biso to ozala te asala kiango po mutu se poser ba question est-ce que banda to banda okufa ezanga nani to ezanga nini akufa po to tik makambo okufa sila ndelo nzambe asala liwa banda to banda okufa nani susu ezanga po akufa po makambo ya okufa et se stopper. Et ça, question ça na réponse te. Réponse nango ezabui. Nzambe ye moko azaki le seul nzambe mutaza éternel bisotu toleka. Mais tant to kenda kolela ebembe ya mutu. Ibiso nde to yebi mutu to lela. Mais ya yebi te ke biso to lela ye. C'est que okoki kolela 100 fois. Okoki ko midi mbika. Okoki ko tia susimba lebele ayebi sute. C'est que bongisa sikoyo mutu tikali. Pour épreuve yo zaki nongo na besoin mona yangwana muto bodia ki na bomila ina yazate pona yo zo lobela onini place osala ki mabe meka obongisa yo muto moni ki oza mbongo ebele foni okola baninga osunga batu te mais tozaki na nande ko moko awa ye wana zo kende biso to kelela makasi ma yebi na ete ki to lela ye lobi pe tour na ngai kozala est-ce que tango tour na ngai kozala batu bakolela nga to batu bayoka pasi mukolo biso ezaka nzambe wana omote ya biso na biso makasi na oteya mais na tuni o question ureba eloro nini eboni Séguin précipitamment nazoya wana la télé c'est le temps hein oui. To je répétant mukolo bando lingo yeba pourquoi mutakufi eza première erreur bando sala biso to sala na mutute kolo biso ezaka nzambe aza mettre à temps pe à circonstance yende mutu kaka yebiti nani mutu akokufa abelaki abela namona pe batu babela babika namona pe batu babela te bakufa seke mutu kolo biso eza nzambe ye mutu azwaka ta osala mutu na tina libuma Marlène Botaye jour azwaka décision azwa mutu na ye oluka te akufi na nini parce que tokolo babalie mutu mais eza décision nzambe ye mo mukolo biso azwi décision na ye voilà donc nga nalinga koyeba mingi eloko mutakufeli te nalobaka gloire au Seigneur parce que tato bandi oluka toyeba eloko mutakufeli tokokoma na raison te ya kobongisa po biso pe tokokende preuve ane mutakoza na mutuka eza pena ya kobatama mutuka kufi me mutu akomi c'est que eza mystère nzambe makambo liwe ezaka ya biso te eza pe ka te po mutu azalaki po azalaki obela makasi te liwe ezela mutu abelaka te liwe ezelaka mutu ke to se repentir to yeba ke lobi to ozala te. Merci beaucoup est-ce que to kende bien merci beaucoup mais obi que kotu na cause ya liwa ya mutu akufi ezala ngompe mabete po to tout voilà. Depuis la nuit des temps makambo ezala ndeni voilà akufi ndenge zela na ndeko sikele au place yo zali makambo ezala ndeni oui ça arrive ngale lo na koyo global solo ndenge Séguin eloko ni ezwa ki Séguin
Mais peut-être ils a payé en hôtel. Parce que autres le balé les abalés. Oui, dans son éviter le bac que Marlène a évité le ni ne bomeli Séguin. Marlène, c'est là tout qui est bien. C'est là. Lelo, na goya pe na bande expliquer Marlène, ndeti ngana yokaki. O na komo lobano o eza les ondi na yokaki, mais na mona été na yokaki boyi. Séguin bando kende ba outé conseil. Ba ye ba komi na village chez Temba Libanda. Ba komi Séguin kiti, a petit frère na ye tourner voiture pour aparquer voiture. Séguin zaki na ciment. Du coup, frère na ye a ozong sa mutuka ciment et tout i Séguin li bende kotie na likolo. Li bende kotie na likolo, bato bagangi bomi mutu. Frère na ye piqué crise na volant, wana mutuka na nzoto ya Séguin. Donc ti ba bando luka balongola mutu a piqué crise, balongola na mutuka, ba maître bazala wana ba ye ba bendi Séguin ya obenda. Ba bendi ye, allez. Misunye bimi libanda. Nde bando mona makila bando ganga. Misunya nini? Ya lokolo na ye? Ya lokolo. D'accord. Parce que li bende kota qui est soi-disant na likolo. Ba maître ba bendi, allez, misunye bimi sko libanda. Ya bando ganga bo me manga hôpital, on sala hémorragie, bo me manga hôpital, on sala hémorragie. De ki ba kende na hôpital et puis après kaki un de tout après le lot sur la Séguin koufi. Voilà. Voilà, en tout cas ça fait mal, c'est vraiment triste qu'on perde Séguin au Tomesana Kinae, nous te ko tout à l'heure azaki bien na batu nyonso même na ba chroniqueur à musique oyo kae azaki vraiment na ba guerre na ba voilà na ba blo mike zanga tinate, il a approché tout le monde, il parlait avec tout le monde et en tout cas moni pe na kimia donc wenge musique à maison mais pe bozo bonga mapona matanga. Ouais, matanga biso tout vraiment de tous aboy. Oui, rasona ça beti tour na matanga kuna pa ba Séguin. Bon na za na éviter na mona ilobi na répétition déjà lobby là qui on c'est sur les lois aux alawana. Nazo bo sans retour na Papi Kakol, réaction Papi Kakol, yepé drummer. Ya mazo ya ba pe téléphone te ngamo pe na meki benga na Papi Kakol réactionné ezandenge nyoso la na trop. Azo yambate. Bon na bengi ya yambi téléphone te na sali ki ka ba message et tout. Yende mutaza na message moko Séguin tikela ki mais na meka ko senge pa lobi moya misango zate ba pikisi. Donc mais na yebi ke bango tuer oyo parce que Séguin zaki bango bazaki na groupe na bango mo boya ba trumer o basanganaka. Donc Séguin zaki le roi président ya groupe wana. Donc na sire ero bango tout ba trumer tout. En tout cas Séguin sali le moko na yebi te atali Papi Kakol te. Atali Congo tatali bisote na moni papa Cherazo lela alobi Séguin yokandi na olela Séguin yokandi na olela Séguin yoka minyo Abraham olela yoka nono Fuja olela yoko dil manzaka olela et puis Papi Kakol pas olela mako yokandi ni mayo kizate c'est comment. Voilà, alors nini, j'espère que tu as suite à matanga, en tout cas suite au programme à matanga. Nous n'allons pas hésiter, très chers amis, vous qui nous suivez, vous êtes frappés par ce triste nouvelle. Nous n'allons pas hésiter de vous communiquer le programme des obsèques ou les programmes, il y a matanga à Paris, nini à Paris, matanga c'est bandi ou nanuté. Bon, on a évité la disposition de Batbaché. Je vais essayer de parler avec président Golf Kizola. Et na Masaki Production. Na bango na ba maman Claudine Kinoa. Et l'ongo na baba Silengi. Donc, na omekoswa na bango. Bapé sa programme. Parce que bisola to l'ongo a to qui est Belgique. Pour na toujours ba promotion le roi de la forêt. Donc, na assuré na l'ongo na komakuna. Merci pour ton assistance Thierry Wante. Boni basango ya musique. Donc, de tout yo banini programme Yeruzala. En tout cas, elo nengana martelé Congolais zo matanga ya mutu lokola ndeko na lokola papa to ya maman. Soki makambo bokoma na ba page bobanda ko bongo na classe ngoza la bien. Donc mona na classe bokoma bongo te na baliwa bato bokoma la tango bato. Donc mutu moko ko aza décision liwa mutu te so nzamba permettre te. Et ngana otala kota papa chéri na yebi déjà que papa chéri aza président moko o aza ramte mamunene le roi de la forêt biso le to za ba poto.
Donc, papa Chéri a beaucoup dépensé pour na Serguin. Abandon mon ande ba so na papi kakol. A dépensé tellement. Et nga soleil naika une fois. Mais to bando yo kana pina bien te. Mais il a bando yip sanka ki. Yeko ta tumbula nga nzakama. Ah moyo na un des athées. Nga na ya te poani. Abi yo mutaba kupa mikuse. Vedi abi o dile yo pena na ba kupa mikuse awa na endi moyo ezate. Ngai bise aboyo ke endo komo vanda kuna. Habite na ozonga na ngai. Ngabi bongo siko biso tozilwa to yasu endi ko sani. Marlène en tout cas na be émotion belé. Ça se voit. Courage au dit les. Alors moi le film moko boy donc na habite ndeni Serguin. Agondi mapenda ki na âge wa sanango à côté d'un cercueil mais on peut rien donc nzambe ne muta décider ka Serguin na habité Serguin courage au deal courage au deal manzaka nzamba pesa bino makasi famille wenge c'est vrai to wanda romona yo chaque fois na concert à JB Piano dit les manzaka ozo mata na podium ozo bamba Serguin mbongo ozo bamba papa Chéri mbongo on sent vraiment que c'était vraiment la famille il y a des fois que tu es msu na komi wana il y a des fois que tu es msu yem ta obenga ngabe dit les l'autre na concert benga papi kakol bo beta tout Serguin ko sabouete nzambe ifo nani so akufa po mama aussi là est-ce que to bando zokaka boy après tikali nani ezozanga nani est-ce que faut to lila ka boy vraiment so ezaki peka ki to bando kufa boy faire ça bisote pourquoi ko choquer biso boy to vandi de ato besana pour mutu mo ozala te libela pa oza souti n'habité papa Chéri lele alobi Serguin yo wandi na olela trop. JB Piano est consolable. Serguin azaki sous musicien JB na plateau yo. Na yeka poza likambo na ye. So yete na royate. Donc moral les athées mais Bon abi Serguin azaki sous musicien JB Piano te akoma ki leki ya JB Piano. Oui. Même maman Henriette Lusambo, maman JB Piano, elle s'appelle comme ça, Henriette Lusambo, si je ne me trompe pas. Ouais. Maman Henriette Lusambo, en tout cas, a comment Kobenga Serguin, mon fils. Parce que Serguin, comment appeler les qui a JB partout au monde, a JB, faut moi annoncer Serguin liboso. Bah, même à ta soki JB linga lia, faut Serguin mouta liana nous liboso. Donc, bah, comment qui plus que de collègues, JB Piano qui plus que patron à Serguin, qui grand frère naïe, papa naïe, la preuve en est que Azui charge à soins médicaux naïe tina souka. Papa Chéri, il a beaucoup dépensé. Même Yemo Serguin le bain n'angango. Papa Chéri asali o nyonso basalara. So pena ki mutazonga pona mbongo. Mais Serguin ngazonga ningala kaenga. Habité na zoya kozonga nanga ngabikasi bosko linga batu baya na endindeni. Donc Marlène c'est très compliqué pour nous comprendre pour batu ba comprendre nini oyo mudamuta na ngona mutema choc ni naza na ngona mini to mesana na de wingi to mesana to na ba drummer na biso ba pesa biso valeur bazara papi kakol c'est bondo o mundela komana na YouTube cranchu na Serguin mignon maniata. Faut mon place kakol à ça l'émission soit dédicacé Serguin te on dirait émission ça la mi bien te mais dis-moi ah ça ndeni faut pas abando ça ndé d'autres tikalika na kakol. Et puis il faut qu'on se dise dans ces deux groupes de Wenge BCBG Wenge Maison Mère, à part les leaders, les musiciens le plus anciens sont les drummers. Ouais. Je sais pas si je me suis trompé. Ouais, c'est ça. La Maison Mère, le plus ancien c'est Kakol, le musicien le plus ancien. Ouais. Doyen en ces moments. Ouais. Ali Monda Alongwa. Hein? Na wengi balongwa temba pe marat. Ali Monda Pema. Donc en ce moment doyen na Maison Mère ezara Kakol et na BCBG doyen ezaki pe Serguin mignon hein. Serguin mignon pe azalara chef d'orchestre to okaki mais ti tango ko sala accident au beti solo ya lokolo nde balongola ke chef d'orchestre batie Gidel peut-être le temps à se faire soigner. Batia ke chef d'orchestre Serguin obela.
Oui, tant Sega Saka accident lokolo. Nde balongolaka Sega chef d'orchestre remplacé par Gidel. Bon, c'est chose qui est tout à fait normale parce que Sega est malade, il ne pouvait pas assumer fonctionner un chef d'orchestre. Vraiment. Et tout. Mais comment vous avez sanga lobby Wenge BCB ça dit etika ki na onde ya Sega. JB azaki na etikara symbole ya pamba na Wenge BCB. Mais déjà qu'on a décidé nion société Sega. JB a ce dossier à concert et il atinda bonka allez voir Sega. Allez discuter ça avec Sega Mignon. Ah, Sega. Ah, vinanga. Oui, biki ngai ndina buna muno ndire donc nazo mona ndire ndoto donc nazo comprendre le monte ni nazabo. Donc nena bo nazo comprendre le côté. So atali ba vidéo na ba vidéo to uzala ana matanga mulala. Donc tanga moninga mama bi CPI ya benga CPI ya mboka. Ya benga CPI ya mboka. Kala bando benga mwasi ndambe. Sikwa kuma benga CPI ya mboka. Ya. Nzamba batela au place oki to ebite. Zanzila biso nyonso to wana biso bapaya. To wana loka o décider te place nzambe sa lobi. Tozo lelo kaka molimo ne pe mana kimia. Bola muno salaki kozala malamu zalaki egangi ya. Soki oyebite nga na yeko yebisa oki kozala no malamu egangi. Et puis eko reganga encore combien de fois Congo ekolela yo. Eko ganga et apprendre un peu batu misusu kozala malamu. Moninga naza baninga misusu mona okabambongo na nzela lobi okabambongo po anini. Mutu ose okabela mbongo ipasa utite na yebisa imkosu na lobi te. Yozo mituna teke toto tambola no pourquoi batu basenga nga kambongo. Et puis pourquoi tant basenga nga na zanga ngote. Et puis so na kabi ezungaka. C'est que nzamba na bandinga testela ramutu. Malane loko kote la mutu lokwa bola mwezate. Eloko kote la mutu lokwa bola mwezate. Nga batu baloba na kabambongo na porte-monnaie magique mais c'est faux. Izaka mukyo na zwaka na kabola ngo pe na bandeko mususu. Lobi peut-être bola mnange ko ganga ndeti ya Sega. Nga na lila batu te. Nga so mutakufi na loba gloire au Seigneur. Na bongisa. Pour lobi nga pe na ozate. Mais pour na Sega lelo na leli non sans limite. To so longo ndeti na nga okotala ngate. Donc on s'est réservé pour les plateaux et tout le baba tout bayoka. Donc Sega abaksi biso susu kozala ko abaksi biso mate ya mususu osu tozaki na ngote. Que c'est vrai batu bakufaka. Voilà, batu bakufaka en tout cas tout humain est mortel, Moukonae Koki, en tout cas Akenope Malakimia. Nous avons changé de chapitre Nzakama, Odile Manzaka, tout changé un peu de chapitre, on a un peu marre, parce que tu es vraiment attristé. Tout côté ce qu'on a lu solo à maison mère, tout côté a lu solo, il y a grand concert, ce grand événement que Weranson est en train de préparer, ça sera donc en Paris la défense Paris Grand Arena, voilà, Paris Grand Arena, le 15 février 2025. Weranson après 14 ou 15 ans d'absence en Europe, Azong la biso tout fait tout flamme. Promotion zoke nengeni, vente ba billet zoke nengeni. Non, en tout cas félicitations na ba. Comme ça la gi poto pena, ouais, félicitations na ba mourir à la bonne musique. Donc Marlène biso to yaki no ka poto pour na mamba promotion, te biso to bando sa promotion va to yeba ke to beta sala arena. Nga na bando sa promotion avana yeba ke salle mo ebima. Avana yeba ke ba concert ezonga na poto. Tout ça la promotion le roi d'Afrique qui peut deux fois London na ezonga. Ndo moni biso. Donc avant que to yeba ke to ya poto, mutuku tu poto ya te parce que ya poto ya boye, photo ya pour na promotion mo boye pour contrat mo ya concert eza et tout. Ce qu'on a bando sa promotion, sana yeba ou ke arena goya, sana yeba ku to ke na goya pe poto. Na tekelo mo lelo na mito batu bana ngo komo na ngo morote album morote na CV na musaka loba kombo mkwali boso na yoka kombo ya album morote na yoka pa na sankara de kuta na peso mbote. Donc biso to bando sa promotion sans kutu arena et ateke arena yende to bando sa te nga bando teka logo na nga Weranson sans concert arena sans poto sans Londres dato na teka logo na nga
On ne touche pas à mon logo. Na ba degré tout muta oya na oya. So za na teka image à répétition na teka na zo chaîne na nga ya YouTube. Na sacrifier ngo pona wenge. Ekota ke longia mutu te à part mamba wenge. Chaîne na nga ya YouTube oh batu baza à chaque fin du mois et mon Dieu me témoin depuis maman na nga kota ensemble belé. Banda na sala chaîne wana non na lia 10 francs na ngote. Ekota ke longia mutu musude na zi chaîne na nga ya babonné na nga nyoso on ando sala émission na nga ba journaliste ba kenda yamba batu ba yepto kotisi eza ba vie et tout na kata ba yamba batu ekota ka mutu musute à part répéter wera mamba wera chaîne YouTube na nga et puis na teka logo na nga et lelo c'est grâce ya amour nga wera tina nga na poto pour na promotion te faut pas retenir. Moi, j'étais malade, premièrement. Na ya poto po na banda ekobela. Donné na zaboy. Là, c'est bon, tu t'es fait soigner, santé commis bien? Non, et commis moi bien. Et puis, bah, traitement continue, kaka. Donné na zaraboy. Je peux faire la promotion ou pas. Et déranger ou rater. Et puis, tina na rochelo ba voice sawa. Oyo kake. Ozo lobozo bela, mezo kende na TV. Bon, pose avoir prise na kocha. Et va voir sa presse coach. Ozo bela. Il y a 2 fois si je fais l'émission. Moni Mikolo, moi, 3 jours avec Pemaki. Parce qu'on a compris que Sankara Zongi à Kekin, donc c'est normal. Et puis, Mambo Sega Fonaya. Mais à moi, Claudine Kunao, Pena, Robin, Ascol, Batopé, qui s'est occupé l'émission. Parce que je suis en train de me forcer pour le coup la yé ouera. Nena sacrifié à Vinanga. Atana obela, atana osa nini na lobana na banana na wera apona que melakisi après. Donc nena ya boy, na ya ki promotion te. Nga wera tindenga awa na ke ko se soigner. Prévaner, il fallait tozonga na zonga les 6 aboya na zonga pour na se soigner. Faut tozonga nzela mo abi jamais ceux qui ba traitement ici tozonga te. Moi il y a 2 fois les rois d'Afora longo a répété 23h ayi nanda kunanga de 23h peut-être sali 1h du temps bango nyoso na ba kakol ban seklinga ba osambela. Avant na ya Kishasa, avant bari nao. Preza habite oso melo billet le boke poto na habite. Donc poto nzila mona yo. Azawana. Odile, o santé nous a bien tenga habité. Na kenda déjà poto na yama. Si ko pona kende poto, fona kendila mona yo. Odile, ozo mo ate kende to bando osambelo mikonyo. Preza fukama, afukami nanda kunanga. Yama fuka maître ninja fukami bango tout ba maître na tout bazalaki. Na kanga liloba mo ba maître mo zaka binzambe. Wera o batu balanda ki belé. O ya tontsaka ba millions de personnes. Ati mabolongo ni na sa osambela. Yoka eko. Et puis lobi na tongo na 3h du matin après zabenganga yo kindeni. Na je papa le ba été. Abie nga sambela ya solo. Donc ndena vanda abonné sa émission et puis sur la sisi a commandé message santé sekondeni. Ponga na yaki abaso bazola nga visa, bazola nga billet pour viser za déjà. Kende OK kozwa ba soin. Et loko asali zalaki de saiki CGA qui liboso nga na yolanda na sima. Beaucoup na combien de billets? Beaucoup en tout cas billet to kompena billet mati makasi. Billet mati et puis ouais en tout cas billet mati ba félicitations na ba fanatique à la bonne musique et puis ba balinko to ba bete la bonne soloté. Malin je te promets concert aux à la fête munene na poto comprendre. Et puis ba to ba otala oh do banzembo nyoso ba générique nyoso to yokaka ba rythme nyo ba pa la la mkono ngoza ka newera. Donc ba tu bayoka ba son ba degré tout ba générique ba degré tout. Parce que cette fois-ci ba découvrir mukolo makambo na nyoso nani. Feti wana mutukutu alinga zanga te yango ba biye ke loko nguba. Mais bato batika la pesi mabazanga ate o ba ozila boye ya mokonzi. Oyo kosa bina ke tan yemo wa komo sutoka bina ke place on komi dodan. Mais ngana lingi pena bato ba betela bango li soloté terminer les billets. Ndi na mo ba ya wili pension ba osala ba président dom na li ba osala donc terminer le billet vieux Robert Kinzondo motema meje mon parti bina moni pena degré ou bosombeli ba billet en tout cas terminer le billet voilà. Odile Manzaka moi Sinzambe c'est ouais, Marlène Kassang toute une panoplie de surnoms ba pesa musuna bosania Kondo 13 suka film ba ninja suka film ba ninja Pitbull mauvais souvenir ba congolais Pitbull mauvais souvenir ba congolais bien té
Mutabi je n'ai jamais banga mutu. Je n'ai jamais banga mutu. Mais je respecte mutu kaka. Est-ce que tu kende bien? Tu kende bien. Odile Manzaka, on pose une question, on a vraiment au répondre en gars, aux à la franche, nangayo, et pose à la honnête, la question dans tout nayo. Odile Manzaka, problème nini, yona sanka, abozana, on a scellé au sram. Maleko, soula, mon baba nangate. So yambisa na mwana sele ondozo benga mwana sola mama mwana nati so yambisa mukona uzazala tala mukolo ayebi benga sele o mwana wana mukolo amiyeba place azati so mukolo amiyeba place azati ngapena na baleki na ngati obi nga nazaka na bakindingo nazaka na ba grâce temo nazaka na ba malika kutu petite sœur nao nazaka na ba moura nazana ba Jaël et puis pour la première fois ba moninga na sali vidéo à promotion na Jaël ba olo bananga ke kotambola kozala na yete nzoka nazala na depuis kala mais na fréquenta kande pena na ba moti na non sola na comme na nombre ba tunyo so ti nga kutu na ko sola mamneti ngate yaki ko tsa sali kuna nga na sali te na nga pe studio te na ndia ite na ite basala poto aso bobenga ngonini nga nazana nga yango te ngana ka simple Odile Manzaka. Donc je peux pas passer pour un fou là mutu chaque jour ma bé. Ah ici on parle de Séguin. Mutaku fiye to Séguin. Ah ici on parle de Séguin. Mutaku fiye to Séguin. Une émission te? Non parce que c'est le kana une émission nanga kana ngana si c'est le. Il y a cher mutu babi nini. Balobi la charité bien ordonnée. Et là français. La charité bien ordonnée commence par nous. C'est là le canal émission respect za réciproque soka lingi ba respecter c'est là le il faut se respecter kaka bozo ça la promotion ya concert à Werati oya yesi ko ça la promotion concert na Ewa tonde ko luka bilamba bozo ça la promotion te et puis il vous promet que à partir à mois de janvier yemoro seleo azobanda promotion concert à Werason parce que bino bozo ba incapable boko kati biso kutu to sali ke ti ya yo sa promotion à na Grand Paris azali na idée wana yena aja wera zo mwate ke wera te sala munene Grand Paris yesi ko azana wera te fallait biso to sala ke promotion ata ba 100 fois fallait to kuta e moni biso to zana wera kuna to beta na babandundu to kende ba matadi makolo ngana eba na kita présente a oke na mutuka a moni ngapena na beta makolo to ke konsa na matadi atem sa voiture yena présence sami na bona maboka le très efficace to zaki ngai Johnny Milongi na papika ko to tambola makolo po embouteillage ya mort. Donc depuis 15 heures, tu vas maman koto kuta na prise na 22 heures mais ba on ba leka biso kala prise at kiti glace abi Odile mais c'est bon aussi pour la santé à mati vitre makolo to ke concert na matadi makolo na koma likolo mo evimbanga ya zaki wapi ya matadi ça la promotion te yeba ebise ke concert biso to betinde to zabona de na sili Marlène écoute on ko samate na makamuna ye Leo azarana mona mamba mono yoka la promotion na matadi non mona mamba mono lokola ya fana na poto yango bi a osala promotion na poto c'est na matadi a comment ça le dirait ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi. Service designer, tableau de peinture, portrait, création de logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Manquer un respect. Donc, que mère que je suis. Et puis, naza bo responsable naza, ya ko manquer un respecter. Parce que nga naza un bateau nga na konzaka mitwe kata na bango. Ya ko konza bango te. Alors, le rôle ya comme sanga question na bémission. Nga na ko sola été. Na ebiete. O mo te na boyi na ngai, eloka luka yango wana. Maman la komise mwana. Po azali na posa nango. Aya sola mamba concert eza pour te soka ozala senga ozala. C'est bon.
Aouté na émission so lukelinga mobali. Tonga na tunier. Banda to banda mona ba mission na bana. Na mwasi o ayo mona na raté. Ale ayo lukelanga suma mususu. O to ya ko luka bilamba. C'est le ça marié o. Alors ba ki on émission ça. Bino boko ba marié boko moi si na ya fanda aux États-Unis. C'est ce qu'il m'a dit hein. Quand la photo au fanjo, il est marié. Est-ce que tu as faire bazana mboko? Toi na héritier. Toi na Badjani, toi na Vemelia, toi na Vena Bavena so Babi Nombe, toi na Bavena so Serge Mabiala. Vie félicitations hein. Non nazala dessiner émission nanti. Vena Serge Mabiala, nga mona s'est décidé de fonda solo la ko pour tous les missions dans carton. Ba tuku to net yeboye. Mutozo sola na. Nga na peto sola air mokoti. Mais ce que tu as les gars na be mission, ayo la la émission. Pour moi moi ça la déjà coup ça pongi. Kabulu wa nozo mona. Kabongongoi no tanga ancien joueur yo to sola banaye kabongongoi yo kate on manquer c'est le respect au dilé pourtant ma royal déjà on manquer c'est l'ancien joueur kabongongoi c'est le vacilité c'est le membre aussi là c'est le so ba ça le membre aussi là auto ça la générique à combe papa maman nabi boy c'est l'ancien joueur au dilé ah au dilé kana le membre aussi là té omoni ba Bill Clinton ya lo ba ndenga ya ko sa ata yo moko mutayebi analyse asa ndenga za bongo so fako yelo ko lingo tune ko to dilé té ngala ko mi question soko vantere peno tune est très bien bilan na ye olinga ko malwa baba ba cheli kala bilan na ye bien ko si veut faire la promotion de Weranson asalango ezateka melenga na Sankara na kati parce que tant que yo zo melenga na Sankara nga omoni nde na bona nga mutema bo mama na nga muta ko comprendre mais peut-être Sankara ko comprendre tant Sankara ko comprendre te alozongi siko bengi président d'homme na Lille ozongi ka pa na nga moko ozomona bazo tinda bango mais yo siko nana yo zo banda mukini mbaba mona bando kanga menga soko zo mona nga lokola femme de nuit na yo nazo yeba na ngati soko zo mona nga femme de nuit na yo nga na yebi femme de nuit apembe ya zarate so zo mona femme de nuit na itali yo po banda yo kanga minga nazo bato mona nga sali ni na concert nga na zawa nga na yo sala promotion arena nga komo na nga arena te kendo ko sala promotion ba salo yo ko beta parce que bino bolongwa ki pa wera kala fato kuta bino ndebi so to na bandu na ba idiofa po biso to genda bena ti ba idiofa biso to ke ba idiofa to ke bandu to ke ba matadi to ke ba place tout to kenena na kisha sana toyo kuta bino ka awa ka place na re a place to kuta bino siko to komo kenda bino sunzela moko te biso fa to kuta bino dabo matin na avion bokenda po biso to tourner nanu makasi to tourner nanu elisa avion ba neno ko tourner zo landela c'est que bino ba to matin ke hélicoptère fa to kuta bino dabo voler mais to yesu ko kuta bino ka na re botika bisoko pardon na boy na ngai ya owe ko bayi na ngai nazo pekisa yo na kombo na nga Eka bongongoi. Ezeli kamini nango 74 émissions o. 95 analyses sans concert. Depuis ma musique banam talika TV belé sans concert ka ye. Akoma porte-parole à Batutu. Akoma porte-parole à Ferry Mabe. Akoma porte-parole. Le rôle à Ferry ba kibagel isusu te. Bana faire bloquer BC mutu. Ako te pe héritier. Nenga zaboy. Soko zuye. O mone héritier. Soko zui nani ka bongongoi. On va dire na kiti o bando tourner ba programme nyo héritier za nango a opé songo do yaza porte-parole ça l'argent ne omonika bongo yiwana porte-parole ça l'argent lobi pa oya bandi ko lobanga o mona lobanga a ngana yebi ngati na lala ki yom to informer nga yo windeni ke faire bloquer na téléphone mais yemo mta lobango imagine toi boye bosali force yeloko ndeko na bino abengi bino yo lobi babwaka we raté faire pas yo ki yo bila siliki alongwe na ye. C'est que botikali wana bino na bino bata bolingo wera mutu mabe bosali générique yango problème ezate bosali na banzembu nyoso botie na kati mais toi tu passes à la télé pour nier fort ya mninga ya baninga te parce que c'était l'idée premièrement ya mutu ya faire oya yaki nango ke teto sangana to sa dynastie alors yonne muto ye ko pesa siko batu matière ole batu ba beta matière yo ko pesa matière mais loko yo participer na kati est-ce qu'on comprend une place mutema muto kozala oye pena lekine émission bi dynastie simbaité ah muninga pena la musa bino na tongo yo leka ba tv balebelo lobi ko mbongo zoki leke belé lelo ka po bo sola te za mutu mususo go baye ko so motenga bengi ka bongoi pona lembi ko benga kombo na ye mutu musa go baye na ye a ko gane ko sola na otia sa ni a bloquer o meza binemité
mais yo leki otali passe ya moninga ya studio te otali te combien de fois oya bande kolukala la pongi mais po bosangisa eloko wana bino moko bobomi yango baninga mosuku toloba baza mabe baloba te fe nani Bill Clinton na milongo laga avant il peut na faire les arènes tiraillement mu connais ça les gars te veulent ba dynastie simité mais toi tu étais avec faire ozala kinaye tu vois là où mutao ko za motema mabe c'est comme motema malama ngo ya kolukela biso ero ya nini biso bando beta ba concert na ba ndo sala promotion te ka biso mo to sala biso nde to memi wenge na biso tito yena ngona rien na Grand Paris ya za ki wapi so linga sa promotion afrode na mutapekisi ka bongongo ina na pexio o sa promotion yo kanga mna kombo na ngana komba Sankara olingi nini tala mutu muninga souffra bengi bino boya ko sangana yo tikala ki na ye so tu ne héritier lo belo ba wela tatonga bango ba voice bima nakata maka batonga héritier komba we rezai nakata ya dadi o mutu boy dadi okyo kanga mane ye mtaloba ozo pas nyo sa biso to tala ki to yo ki pe ba voice obeta kara to répondre ite te parce que alobi Sankara pe a témoigné mabe pona alobi Sankara loba au cours d'une émission que non voilà un jour babima qui na restaurant à l'époque Céléo ba osola bien a Fali babima na restaurant Céléo Fali et Sankara ba comme na restaurant ba fandi ba commander blo a rolia tant que blo a rolia yebo parce que Fali mutu fa ka futa restaurant na tant que blo a rolia yebo wa cheli kola mais ça wana Sankara mtazoloba balamo Céléo abanzo tonga ferre abandi ko tonga ferre abandi ko finga ferre fallait n'a même pas supporter fallait si c'est le non non Céléo s'il te plaît arrête on est venu ici pour manger on n'est pas venu ici pour parler des autres artistes et tout donc fallait pena ko mo ta comme gêné a peki si Céléo ati ko tonga ferre wana selon ba dire Sankara maintenant on a tout ni Céléo maramona Céléo bi archifoye ou tuna afana restaurant mo tena fallait na vinae donc Sankara zo créer ba problème pour no lukele mais il fallait gérer avec Sankara. Il fallait gérer avec Sankara. Moi, c'est Odile Manzaka Pitbull, le mauvais souvenir à ba Congolais. Je n'ai jamais banga moutou. Ba mission on s'entend que ba outa ba mission belé. Moi, j'ai un Merlin Bouton à outa na maison, maintenant on a manqué respect na TVT. Imagine toi Merlin Bouton. Azap moi na muke ke bango ke ye ka bongongoi. Et so mon na vandi bonala tibilamba na na yo manqué Merlin Bouton. Pour ani na osala ngote parce que ayebi ba limite. Respect za réciproque. Moi, je suis pas là pour na yabonati comme mambo bila wera na golobila mambo ka bongo. On a lobby que a ça la promotion pour la concert. On dit bravo pour ça. Na mois de janvier. On dit bravo. Pour permettre à ça. Mais pourquoi pas yone zanda kuna bango na wenge balogo ate ba pema ka. Ça la promotion bien té. C'est donc ça. Ya moto lobby ya ça la ngo a la ka janvier pourquoi? Biso to bandaki avant c'est que ya ça ne bandela yibi biso mankolo. Nasuka le ni la ça go promotion. Faut banango monto ba fongola billetterie le 11 novembre. Place biso to bandela biso bandaki avant ba fongola billetterie promotion na ki chassa to ino ngoti na poto siko yo biso dato sali promotion ba billet te kami après yo na virage à suko sala atako to yezo le mboko fraude te ozo mo ateke wana za ko fraude okomo fraude ti na ba promotion non faut commencer ça et le ko malamu basala rango na dobi c'est pas la fin parce que na toza boye il faut que le concert bat na minto ne toza boy to ça la promotion pas ba to ba évidemment que vous rabeta concert est-ce que tu es bien Marley est-ce que tu es bien ni et monsieur si na ça ko tika la diba wa mbi pitbull yo me poser une question ngate on dit ya singa ke to sola mambo sege to kende bien te nini susu o manqué Céléo makasi nga sepeli la manqué Céléo te makambo mikolo na makambo ezarate Mouye ka bongo ya manka pe Céléo ba respect a marqué ba prince na maison mère na zara mwana te wana na orchestre na bango mère kaka lelo yo ba Céléo ba sa na maison mère tozo ba yo tozo sa ba guerre ba Céléo na maison Marlène yo tanga diki te konga so na déconner non yo ka écoute madame yo ka so na bina déconner na ozela yo tsa diki te mais na za na ba respect na ye na musa na ye yo mto lobi ke elingo lo basila menga lobi te est-ce que nga déconner na déconner te obenga c'est un joueur ka bongongo effectivement c'est un ka bongongo ancien joueur parce que un bon joueur yo wana il a bon wana ko mbaje ki seng donc yo vantenga awa oyo rappelenga mambo nga ifana loba nga na bongisa o na loba parce que yo siko olingo ndimisa que c'est le ancien joueur nga na ndima ngote po na biba mais yo peto ya mbaki fako tune bilan o tune bilan te yo vaniseke ka loba kombo dile manzaka
Yobi bilan Céléo. Nga oyeba ondeni yemo mkona wa yebi yango te. Na oyeba ondeni. 74 émissions 90 analyses. Nga siko ebilani na oyeba ndeni. Ni concert, sans concert. Tu as 2025 yango et s'il faut appeler ça bilan pour 2024 yango to 2025. Malin on peut pas rester toujours là. Nga na yebi c'est ça pour ça misa kombo na nga na mambwana. Nga lina ba blague te. Voilà. Amisa kombo na o soro sa promotion. À se respecter. Nga ite nga za mission te, moi mission, moi na yemba. O musala ko lobo eza ya biso ya banzele batu baloba. Musala ko lobo eza ya biso. Yemba ngo musala bango eza na studio. Donc que studio que travailler ne baninga so ba travailler ba brigade ba Bercy moana et félicitations fali pour pendant mon studio na bientôt abanda kozana ba studio banda ozana single soki peut-être aussi ba bango na tolo un truc comme ça na bosse banda ozana ba studio ti lelo soka ye awa nde aza studio bongo soka zo kokata speaking nini zo zanga po ngana fanda kawa sana beta komba mutu na sele promotion ti disque ne ko bima. Parce que moi, je fais promotion à Ranson à tous ces pays ici-bas, monde entier. Les le même sont dans la salle. Mais biso va tout binisa tous ces pays ici-bas, bon, bah, ça va générer qui même bon, c'est que biso, nous, on sait faire ça très bien. Sans polémique. Aza vient nanga. Aza vient nanga. Maintenant, tous on a terme tout le barabou. Parce que moi, je suis une maîtresse, on a PPT. On a une maîtresse. Zombie en plus. Pitbull. On a le barabou, on a terme tout le barabou. Déjà. Harmonie. So bettinga des ozwa koko na des pour contre des pas dans les alaraté. Mais so pessinga harmonie na ozong selon avec beaucoup de sincérité la tielo kuna chapeau ngeli. Ba faire baza no mona na makaba on respect. Baza ebele ba Bill Clinton na makaba on respect. Tala mignon Abraham. Na tigala o manquer respecter. J'aime na manka mu respecter. Moi je passe pour répondre. Ndeti boy. Yem davande li kombo nanga. OK na la même mission na ipsa ke na link ko fulote. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nzakama. J'espère que le message n'a pas été et comme la mato y a Céléo, mais quand même Zobate, s'il te plaît. Tu changer chapitre, tu changer chapitre pour la monnaie tension Mathieu, Mouké, tension Kitamo, Mouké, tu changer chapitre. On parlait à Bill Clinton, moi qui tout à l'heure, autant encore à Bill Clinton. Voilà, il se murmure que Bill Clinton a Zoya na concert à Grand Paris Arena na bénédiction à Wiranson. Ouais, en tout cas, dans l'information, mon côté, concernant Mambwana, donc, on a place à le roi de la forêt. Donc, ça, c'est les retours du roi. Batouba son bababillé. Baya hotel à Wingi musique à maison mère. Na équipe Mobimbo, le roi de la forêt au Kambalelo. Donc, Batouba ya pena, baya ko resomba, baya son bababillé, baya ko revivre. Ba Michel, le roi ba catholique, bazana, ou a sali vocal, mourir bêta mikolo, wana. Arena, Grand Paris et tout. Donc, bah, au monde à Bango, il y a des Michigan. Bango, tout, bazar, on a bah, au monde à Bango. Donc, bah, Dinara, Parfum d'hiver. Il y a tout le monde qui sont là. Il y a Inongo, pas comme les autres. C'est le pose à la podium, hein. Enfin, en tout cas, il faut ça là. Au Bango, balayer, koto, Bill, koto, et au PC, au Mobo. En plus. Ah, donc, on fait que Bill Azoya, voilà, au monde. Maintenant, j'ai été au monde. On fait que Bill Azoya. J'ai dit quoi? Dans une information, il y a ma Kambouana. Mais yo lobby c'est le na concert na lobby boy soka ko zala ye awa Bill awa et ça là et l'homo ya bien et aussi si c'est mambo otanga nga na ba TV papa je suis fatigué te yaya naza mo sa mutu la mutu ko mobale we otanga nga ba TV boy to moni kamera timbola banda lo banga mosi na ye mais di quoi le di bale ngo kufa nzoka na tikala ko moni na vie na ngati na yebi ete na mona ika na TV ka ndeye pa lo ba mona nga na TV. Mais là, tu as combo nanga ke odi le mosi nanga mais na tikala ko monete. Peut-être que ça fan na wa sepela no makasi ya peut-être occasion nanga oui. Nga pena na za aimé ba je crois ça fan na yo camionnette mbola. Siko ye mo kagele na TV. Abi fe nanga chura mbo makata ki partir vidéo wana aketindi la madame. Madame, nga pena yo côté la camionnette mbola na mona été. Kuboya libana kuboya mobali noté. Aza mutu. Nga na za mutu batu ba. Akana kishasa mona ba migenye maba dédicace nga. Naza na kishasa ukapena mabange uta poto ebima na kishasa donc naza eza ndenge nanga ba jazz kavulo et tout ba tutu wana ba dédicace nga donc c'est normal voilà donc oui on s'en oya quand c'est la bango pe ba et comme c'est la bango pe sous ba contrat et go faire découvrir bango encore ensemble ya Bill Clinton na Céléo et puis ça bien un concert. Voilà. Donc pour na yo souci na oka Bill Clinton na Céléo nde baza na podium ba chanteur à caractère. Non,
olobi ya ozala nga pe na pe na lamusi ndusa par rapport à game siko d'après opena so epena hôtel na ba chanteur akala o ya maison mère chanteur nini penda aroza na podium wana pe asepelisi public opena public azo réclamer opena public a déçu te so amoni présence na ye sur le podium avec Wironson chanteur oza présent public yo sepela na ye donc ya repone oza moi passé mais chanteur oza la présent ba vena so ba Jan Cissé le baza ba la Coste bazali ba Kabuse Bulembi baza donc non fuji pas le baki ozala donc chanteur oza présent et mais il y a pas le baki ozala vena nga email ya kutu bambote belé na olekele wana tout à l'heure dimanche mon ça moi tout na roi da vidéo yebi o mutu no ya parler et tout donc on a mon vidéo na bino donc c'est bon donc chanteur oza présent en tout cas ba fanatique ba sepela na ye mais venez d'abord voir Wenge musique à maison mère. Owe ratikala parce que boyebi ki yaza phénomène les grands formateurs. Venez regarder mambo owe ratikala ko sala na sima na bino. Ba se musope ba goya pe ba yebite, ba yepe ka kotala musala ni ba papa tikala ko sala. Eza pe ka obligatoire te fo ba yemba. Ba goya pe ba som biyende tselo alo ba so mabiyene ya ozana kati. Wana sele umtalubaki. Oto to solana ka bongongo ite. Mais c'est le o animateur na biso alobaka somba ibi ausomba biye na ye auzana kati donc ba si musupe ba kosomba pe ba biye na bango ata ba oyemba te mais ba ye quand même na fête tango poza avantage na bango moko ya wenge papa na bango kanga maboko te ti lelo azo morote après concert donc c'est la morote penda c'est la morote à bras ouverts et bima après concert donc, et puis mutuno ya toni leo alobaki so na ya na epesa ombote pesa bambote belé ya Tony pesa ya Tony bambote belé mais obité que album e bimara avant concert comme ça public ezuto à savourer album wana et ouais en son temps à remettre en un concert public à sepela nango bino mis album après concert on a besoin d'être maintenant se préparer et puis le roi de la forêt tant qui mastering d'être maintenant qu'on se préparer normalement fallait qu'il et bima avant concert mais batu batali vi que tout un single dans le terrain tout se paye ici bas au lokolo batu ba obina ba fanatique balba non le roi de la forêt tika biso non tout savourer tout se paye ici bas et après et le aussi la raté bah oui il a raté donc tout ça puis m'amener moi chaque jour donc on peut pas faire maroka tous les jours non donc cette fois-ci tu changer p so album et bima avant concert cette fois-ci tu bim son après concert voilà. Odi Manzaka tout à l'heure olingo yok sangai audio Wironson na saela kio mais par respect aza président et orchestre na yo toro lingate ba audio ya Wironson est fuité yango to boya kio misa audio ya Wironson ça prouve à suffisance que Wironson aza vraiment patron moko oza rapproche na ye bosola na ye mingi bien sûr à la limite du respect parce que aza président na yo mais bosola na ye mingi bosola na ye ndenge musique à Congo zo tambola moko. Ça vous arrive aussi à retourner un peu à musicien mususu non nana ma bete nezara lisoro eza sur la toile bosole on peut na wera il y a des fois ngane muna bete la ma musu eleka est-ce que on a pas aucun moi asuka kana voilà au bete la qui epeli solo depuis que na Fabregas de babimisi album Les Inséparables non na bete l'été ouais et mon pédant na yo qui a roté que ba nem balé ba sara ya mis album Les Inséparables aoyoka maintenant ils en aoyoka né ayoka ngo Fabregas yemo ayebi déjà ayebi que soit mis album à Betarato akenda pas le roi de la forêt atikeli CD tout après et puis si mamde pesa na mukili wana ko tuye ko to côté wana ayebi na ndi mam na bango na papa na ndenge kenda viki za su ya cohésion ya ina de plique pomba Fabregas donc visi qu'ils a commis sous cohésion et bango baina de plique oh là là donc ba yebi que ton bon vidé puis depuis que senga au Québec ta tour est pas prise pour ba solo là par rapport à Mamandou et tout donc voilà les longues mésententes entre banami balo ba uta na libumu ya Wironson na osadi na musique à maison mère les longues mésententes entre Fabregas na héritier wera commentaire ni na sala sur mésententes na bango wana so nga ku na ebelo ba wila te bon wira e bandeni déjà wira beaucoup bunda place wana nso avanda bo tango telema pa yeba te bundela ni et puis autouna te a oninga pa découvrir tes anini donc a ye mona bino ka mko solo la a ye ba pete bo wela kanini ele kapi na orchestre na bisoti na monga pela sankaritira imati to bomsa wira tuna te
et comment kutu nde pene peli moto makasi parce que comment yeke Papi le Prince Piroger Sankara Odile Manzaka guerre ekomi egi etikele mukebo opéra on peut comment pena egi penda guerre wana mampata nda ya opéra osiko avant réunion preza oya mambwana ti mampata nde pena mona yeke donc tiraillement ekomi donc sans dodane donc tiraillement wana ndenge ekomaki donc remorque ekoleka kutu ti ni mapata sangisa pena bite en tout cas faut réunion salam bien que mampata sangisaki mais lelo na guerre wana continue Papi le Prince na Sankara ti lelo tiraillement ezala mais bien que mampata vantsaki nga na kita manduki mais ya batu misusu ba kita manduki te ti lelo siko ti lelo wana nde mapata lobaki cela veut dire mapata za maman oyo azwaki to mvandisa biso to solola mais eza na bamama mosusu tolobanaka nga na sepela wenge ebimaka pena te omoni yakiti akovanda kolobela ta mosusu miel na ndenga musique Fabregas na ndenga musique Fabregas pa oloba ndenga musique mais fort ya masolo eya ebimaka te babimisa yango te donc ebimaka te eza nango kaka ke guerre loyale ya musique ndenge ezalaka en plus nga loba yango makila wenge esote nga moko so nakota yango te je parle bien na bango nyonso to ata se lo wana tosolola na biso na ye ebolobeso yo na lobeso relation ezala ne yo tu ezali plus loin okenda ti ofinga ti mama lobeso mpota yo na lobeso relation ezala ne o bavideo ezali non nga afinga mama motu te banda na bota na finga mama motu te ni mwana motu non te yo na lobeso relation ni boza nango lelo parce que toyebi ke ekendaki mpenza opesi mbwambwa boyi ah non c'est la famille sacrée nana badadi mavunguvungule o babengenga mpona mambango bafavi panda o babengenga garçon shopping baya Serge kusakusa tel de monnaie o babengaki Odile Manzaka et tout donc c'est bon et Joseph alobi le pardon est plus grand que la vengeance bobongisa na bino non ça va bosola mpe na telefone bosi bozwa mpe occasion sola na telefone ndenge oyaka boye bozwa occasion sola mpe na lobeso non tozwa telefone ndeni eza yango makili esengaka peut-être bokutana mpe kaka na podium ya Paris Grand Arena et osala bien eza podium na bango eza podium na bango ya musiki ya olanda yo ya musikle moto na libaya l'homme à l'approche joyeux anniversaire à ma belle-sœur oh là là Kapi Biata joyeux anniversaire à toi Kapi Biata ma belle-sœur chérie je t'aime beaucoup Kapi Biata joyeux anniversaire à toi Kapi ozali na fête à Kapi ouais tozalaki mwa tour mo wana epa ya tozalaki na ba Lorette compressor à maman Claudine Kinoa en tout cas tozalaki pena na bato bayaki mo ebele ou tozalaki pene pa golf kizola mpona anniversaire ya Kapi Biata biatos donc elekaki pena bien voilà Kapi Biata motema ya musikasika moto na libaya l'homme à l'approche oyebi ke Odile Manzaka bato baremarke eloko moko boye parce que yo moko awa outi kotanga bapete nyonso ozalaka na ngako na obosana mosusu pitbull abanga motu te CPI nani Condor 13 voilà 13 Deza voilà harmonie donc il faut autant ba comment les c'est-à-dire Odile Manzaka ça dépend de nengo lingi ba litre na tela autant pompe essence maman on appelle ça moto la pompe na ngalo lingo za pompe essence so la mutu gano nengo linga na tela lo carburant o cheleli ngala na problème te laisse lo o chele o combien de il y a du 20 litres mukiebwe ochebele ochele plein lelo azwi plein ba plein ezali mama il y a des pleins de Odile Manzaka carburant avec bato ba remarqué mikolo yo depuis hier on s'en annonçaki ouverture à billetterie à Paris Grand Arena langage ya ona Sankara de Kunta échangeant makasi parce que d'habitude bibino bozara toujours na attaque bozara vraiment na attaque et puis bo attaquer ba musicien ebele même il y a 4 maison mère o ba wuta na maison mère mais depuis on s'en a annoncé concert na ye c'est comme si bo alléger un peu langage na bino et comme langage mo ya ko séduire batou c'est une façon pour vous ya ochamando qui na sepo concert est totalement réussi après bozongi na mandoki na bino après au servi bat na carburant na pompe essence non pas ça c'est ça nango wana ezaka kimtunde oyaka nengo lingi batelo ba litre na wa Marlène moi je n'ai jamais passé à la télé pour inciter quelqu'un je passe pour répondre ceux qui batu ba crédit ba benganga te no ya ndeni ngaso manke we rase ko che ba crédit o benginga
naye ko répondre non na c'est la mon émission te et puis pour rabeta concert on a rabeta ba double zénith oui rabeta ba maman na ba salle mythique à danger donc net aux abonnés passe pas que son c'est olobika bongo ya tumbolinga mo te na répondre mais zongi na promotion et déranger promotion te parce que ni na zabo même ba na banda ko babité cette dame là a na raison pour yozo ya kokota na bango oya kotumbola ga epona nini donc tina déconner ce qui peine à déconner bah tu vas pas sans raison parce que ngati na zali na ndako na ko yate pour na manquer mon respect si je parle de Merlin Bouton na tikala o manquer respect bah tu vas belé on ba muba yo ka vo na ngati Merlin Bouton lo ba na témoin na ba sikoyo soko le ka lo ba te non café room lo ba na été na bango ba sara ba émission na bango ba tie la mambo oté que yo fan de la biso l'accession de to sa musala o musala biso to longoli yango na Kinshasa to na ngona na Paris to yo kuta mnoka na re yo expliquer biso nini biso fa to kuta beta de 200 concert na mikili po bino bozaka na poto bon concert yango pe saisonga déjà we rapaza na ina binote beta cha date papa ezate que yo lingi date to lingo comme ça ba question batu wana batu suko ba yeba ke non ngana yaka ko répondre pona pesa ba fanatique wenge lengi ba yo ka gu pourtant yo gogola nga fonga pena ko regogola oui que na remarqué le komoro parce que adversaire a en son na kala to ebara ezara JB Mpiana à l'époque Odile Manzara osara vraiment porter parole c'est dit que osara déjà moi na maison mère osara non porter parole té à maison mère à l'époque à guerre penda oui na JB apparemment les loges bon apparemment mais comme ça se voit les loges JB Mpiana oui ranson bayokana babongisa babwaka minduki baboni basi bakoli sibana oui ranson les lots azasuna adversaire té ya oyo siko comment au sala au passe ça dit adversaire a ranson azasu té vaut mieux o attaquer no ata ba ancien misa maison mais vous comprendre question ba c'est léo ba lobeso vous comprendre question té po ebelo ko lingate parce que na auto lobano awa ngam na poser question on comprendre ngo te ndeni yo ndo comprendre question na ngata na comprendre ko na répondre question déjà na poser question Marlène non comprendre ngo te ndeni déjà omoni mambo olobi siko sina auto yango na auto répondre na mulaiti olobi na nga boye nazo kusango bien ndengo ngo pozango te ngana na poser ne na poser opposaki déjà c'est que pozango deux fois OK donc na deux fois na ozasu na réponse parce que na auto répondre à olobi na nga boye liboso na poser au boye voilà yo na sankara lelo bo changer langage na bino parce que depuis ba annoncer Paris Grand Arena bo finga lisusu batute parce que bozo linga concert wana ezala une totale réussite wana question liboso après na répondre question bi ba na poser au boye we ranson lelo azala suna adversaire té alors parce que adversaire a wera obiso toyebara c'était JB Mpiana lelo JB Mpiana we ranson ba tiana c'est tu es d'accord avec moi lola lelo we ranson azasuna adversaire c'est que bino yona sankara boze suna bato ofinga te est-ce que nous on ofinga na ba ex na bino moko ya maison ya mona yebisi OK c'est deux questions différentes ma chère question stérile na ndeni ngana la muki na ndako osana na réponse au pesa ngate ko batekeza stérile Odile tes réponses ezalai déjà na lobi no boye avant na répondre mutu na TV ouais il faut mutu abanda wera nde na yo ko répondre na auto loba noir yo ko toyebi français makasi tant so va le bac en français je n'ai jamais passé à la télé pour provoquer quelqu'un et là on a loba liboso yangwana moi je passe pour répondre attends tao banda ko finga lobeso abanda ki wera na nini lobeso abanda wera tant yo banda guerre na lobeso ba comme on a bon bien on était venu pour servir et la promotion non Odile yo reponela nga ba question qu'on a posé au té ce nous a réponse au pesa ngate lo ba ko réponse au pesa ngate parce que tant lobeso tozaka wana tant banda guerre na lobeso tozaka wana na mona hotel lobeso finga tozaka wana ozaki banda guerre na seleo tozaka wana obenge kalonjingoy tozaka wana premièrement pongai na benga selo ka bongongo ki nani a informé nga ke selo ale kaka tan komona ngai ko mais siko zo ninga na répondre tendeni yo de former nga la yebi na nga ngote yo yambaki selo attaquer oui raté écoute attaquer oui donc nga na mututé donc nga na komi studio a selo on que yo moko ozo ba marambu deux fois ozo comprendre te yo no zo se yo lobi boye olobi na nga boye avant oya ko attaquer mutu fo mutu afinga wera yango na tunio tango yo obanda ko attaquer sele sele afingara wera posa no ezaki na lobani posa no ezaki na lobani otuninga oza réponse nango te na répondre na nango te c'est que to soteti parce que to tele maka wana te
yo mutu informe nga nazali na ndako na ye awa pona mambo yo yebisanga te na ye kino premièrement pona mutu ya Seguin o elali non to kunjango te et deuxièmement on peut parler promotion ya Wera maintenant yo ne mutu sage mission na c'est le yo mutu apprendre nga que c'est le aloba ki boye alobi boye maintenant nga le roi na yaki na boula maramnete mais on répond on a choqué on a choqué on répondre comme on a que mon on a olé la fofo yaki na boule na yaki mais on chele na carburant plein la plein na bengi ka bongo tu m'as posé la question ya mutu mususu na yebiso ke na problème na été otunga to sola te mais ozongi susu kana makambo ngo lobi na nga boye bongo liboso tango bande ko répondre bango babande ko sa nini mais ok il faut que nena ko vérifier après otuna question soki avant na répondre bango à salara nini pour na poso tanga bakomba ba nyoso ate ok otala ko be mission ya salaka nde siko ko comprendre pourquoi dit la yaki na droit de réponse parce que ba mission ba ka bango te biso kana ba mission belé brigade a otelo ba porter la plainte na celle émission aza mutu alobi ye kuta bi apporter Wera plainte abosa na ye aloba Wera ensemble batenga squelette liboso nanga Wera alobi sauter maloba ga porter Wera plainte na celle émission te parce que finga ité alobi juste na uto porter Wera plainte na zo ba droit nanga mais tant na leka na TV na finga ité na yebisa ke boy même biso to kena na classe to futa kapoto tanga nde to futa bongo tant to bimaka na oyo to zwa ki na école lobi tokozonga na école te tolo babozong selanga minerval nanga ndenge moko na bakri wana ndezala to bendana te to zala ne nyonso bazong ki chata ndila mona brigade donc toi tu penses que nga na kolata bila na na question tu sais Odi Manzaka on est mission to ça na yo ezaka nga mutu pona comprendre yo te nazo poser ba question pona batu nyonso bazolanda biso ba comprendre yo poto chiter na affaire celle on a lobeso na tunuka question moko ya suka o répondre nga pe na oza posa polémique ou quoi ozo bande polémique depuis kala yo to chine celle au carburant plein ozo bande polémique émission moko moni to ko ça la rediffusion déjà o ebsenga so na na réponse tenatika je t'avais dit que na réponse si tikelanga donne-moi une minute je t'entends 10 d'accord non poser ka question moko ya suka donc na lingi na comprendre na bato ba hotel so balingi ba comprendre ti yo otelemiselaka celle o manduki ti otelemiselaka lobeso manduki ezapo ba fingara Wera. Oui ou non, c'est simple. Bato ba commentaire nga na réponse te po poser ki na mokili to mamnyo so isala. Tenga na ebitesio na ben ngena tout na terre. Bato nyonso pe ba ota l'émission odil ba yebite par respect na bango. Oui ou non, c'est tout. Na roloba na bato boy. Ba rozonga kaka TV za radio te. Image éthique ala toujours ata oya l'an 2000 les ans internet. Ba kende bata la émission ba sala, ba comprendre pourquoi. Et puis nga na c'est l'autre appelle la problème te. Parce que ninga za bongo ngana ye to benga naka muto cheli carburant plein émission attends ngana ye to benga naka sikoyo tango yaka l'émission a changé langage ne place ngape na ya relaxer que na condor zombie mais ngana ye to ana problème te ngana ye abenga kanga ngam na benga kite mais ya benga nga to ana problème te mais sikoyo bongo seconde to za bonde ero ngana occupé do yena za na posa na oyo za na posa na été en tant que grand frère ngana benga ye to ya benga nga ya nango ka to benga na to lobana ka makam mais na lobi ke ngana ye nde to za boto ana problème te siko tangu ya longo na ndako ya ye na kiti abosani ne mambo sala comme si na kombo question ya onga peta ona ya na bosa na komi zombie parce que ngana abi bosa na bosana ko sala nonga confiance te ponazo nga muta bien te sina lobango ka ngas ko sala nga confiance ko bebisa ponazo ba erni na obalukila mutu te donc ndenge ya ka bosani ndenga pe na yesko na rebosani double na après bo benga na bino ya bonga nde yo bosana plateau nga na obosani la na njungu tika na plateau ya nyonga likofe efuta mana likofe mais à part wana eza makambusu eza teke to na blame moko boso ya sagi non da lobi ka sa pour moi ça Wera na janvier on dit bravo même batu muso eza teke nga na kovanda na bando tanga chaque jour na sala ba komba batu mission non biso to apena na maman na actualité batu basomba ba billets acheter les billets pena yaya ba betelo liso te puis c'est Valentin ba bien longo to comme na souke c'est Valentin ba bien comme le 15 février 2015 to comme na souke na bossa on tourne question oyo oui que le 15 février wana
Ranson a tcheli ba vie na epe libaya bozana ndinga mabete mais sauf que et ma deux concerts ba ancien à vivre la musique après ba obeta le 15 février mais biso ba concert esenga pesa la bongoti biso concert nde wera obeta muto super rocha muto ba fanatique na ye eza mamba mabaya te est-ce qu'il faut vivre kufa po biso toza non biso a besoin vivre ne beta concert pour papa ba comprendre que atsala musala nini. Voilà. On dit le dernier message. Merci Nero Ochelanga carburant le on plateau et sali bien pour démarrer pendant plateau qui toko. Nous avons boire malade mais na souke émission a senti fièvre kiti. On dit les nzaka ma pitbull. Zombie kutu ne Deza. Harmonie. Muta forme da bien te. Na te be na wera sola la biso ndeko mwasi o wapi na non yangiama ozomona mwasi o wapi tuna mama Mida Chatit fondation la Colombe na ebisio mama Mida Chatit caméra mama Mida basasa condoléances vraiment ebte so azolela segende ni yako mama Denise ya kiro lisusu na ebte so bazolela sege wapi yero na fachi ça fait très mal maniata osalisi dai mondial oza dai mondial donc deux jours to na papi ka kona sege maniata ba félix ma passa mibale sege osali bondeni ko yaya kakola tikali ye moko sege shoge ya mana ebite so ya masuka ndeni ngamna lela kala na leli lelo repose en paix okitakin quand oza ati concert non ozonga kala mingi te obi oaki ko se faire soigner ozaki malade non donc ya on peut na ozela sote mais nazonga déjà ozela traitement na esi là vraiment après ozonga nazonga o misuba yo ba monaki Odile Manzara azobwaka ngunda na préfecture mobo ah bon ba bi bon ba misike ba bwakele ngato ngani na bwaka bon na éviter so ba monaki o ba ngoto ba bwaka ka est-ce que na sala ngo mission tant ba bwaka ngunda nga sala ngo mission te poka eza Odile Manzara mamo feko mabongo non nga na visa na nga mulai bongo na siboka ngunda ndenge wana bato ba nyosologue ba nyosologue ndongo moni bakabongo yuana c'est le nyosologue olingo tikete te wala za mutu na fo boire ma banga boko ya linga actualité kabongo bino baleke na bongo tala bobenga na jana téléphone menga na za kana problème na mutu tenga so makeno wera te bonga la sa bonga ya bo makewera ya makewera da chrétien nga na sakara ya nga pe na cheleka carburant moi 4 litres oui ça l'est bien nyosologue ocheli plein ocheli plein ya yeba Odi Manzaka un dernier message pour clôturer mission sans emboter non pesa le président Golf Kizola ozomono Odi Manzaka mambazo luka j'ai dit na vise ya lo bakyo wera memela memela limbonda na bato bazala bateri sente so banana tanga ngape na lekana émission na 8 mission moko te alongwa na wengi wasala succès wera memela na poto tazate bato tout bosa succès o balongwa na ba na kishasa wera yaki na moda poto c'est que wera memaki mutu saisir opportunité so que simite ko zongela wera te wera na mito azana bato azo encadrer ko bazana na yi do ana mutu olongola te po cha mission azali na kala so mema mutu za volonté na yi est obligatoire te en plus musalo wera sala ki fait mona na bangoti héritier quand même amemaki Olivier na Bercy o peut tourner mais ma doyen non na jour réponse na ngote Adjani ma doyen Adjani pas na ba ma bango mais c'est normal héritier memaki mais bon héritier ngwa sala ni héritier batie la tête affiche ya munene mais après ba les gars na ba TV baloba mais à tête affiche baloba ko fallait aller na main noire héritier e bu akati liboko ba viser bini mais mutaboko la bosambele la kata nzambe bo tsaka na mabondeli boko ya bo bino tout nini bino tout babenga ko telo kango nini inyo wenge bosangeli ye inyo sacré wenge ole botsaka na mabondeli boango lela o fali akangiso kacha linga bo mabato awa o fali atie main noire héritier ya koti bu ala siko ke 100% wenge alongwa maison memba moi que ça la disque 100% wenge ya makila ya mikuwa kutu makila so le bébé ba ko changer donc yaza wenge pena ya mikuwa donc so buka ni ke mitrai akota ambassade de bu viser bimanien fallait apemina bu ayebwe concert la scène musicale tant invité le so Ranson bo teke na mabondeli
ndeti lelo moni kezaki faire bengsi Kofi héritier bengsi wera waze quoi pas bengsi fali moni ki faisait la vice versa obe likamo lobe eza grave atam so lobe yango au survolant au kara mais eza grave Odi Manzaka union sacra wenge bazo bundisa héritier mais biso tout bakoti mais biso tout ebonga ta mbutse la vandela ngamuda union sacrée ebonga na saleni oyo vandela ngabo na osa promotion papa bino o bino bokenda sele ozo pexera mais yo moko atu ozo revenir kana komo sele o ni union sacrée mais ngana tangelo ko ba sele o ana memingambo union sacrée union sacrée o bo vandela ngani bonga musalo na osala il faut mutu nyoso toza alongwa na wenga za la fière faza fière na Condor moi si moi yaka na ba podium ma musique tika lobeta mantoloti ayaka bonaki pas na mona opéra de héritier $1000 concert à Martyr héritier na mona teme na mona ozo bamba héritier $1000 na pesa podium mobimba mbongo boza fière à mutande ngwana na yebo vena ngaka bo c'est carton na kebo pas maestro Fabregas partout na kenda ya ba tonga rayo oza na portefeuille magique mais siko so ba tongo te seke ba ndi ba te kwa avancer lo lingi kisi yo mona mukie bo lingi kisi odile kisi makasi portefeuille magique so ba tongo te seke oza la nini na avancement te sike donc mutu nyoso longo nga zo vena nga Emile aba na kenda otale na nini na concert n'est pas jonga aloba moniye ata boye 100 tozara sir nae donc ba paiement parce que za mamusu bando le kana musique po Condor aza zombie na banga mutu te na oya kingwe kwe ya kaka moi pe mutatala bité moi no wana zombie to tika wera a paiement c'est comme mamusu ande ngata musu depuis faya na mona bercer aye pe boye atiki ki animateur ayo côté la wera kaka ye moko wana kabongo à côté la principe na émission musu c'est gabano pe maté mais mutu asala no émission finga mutute aloba no koma na babeti ozomona donc c'est ça kabongo bo mutubi le santos ezana ogozoa na mission oya otanga kombo na bakombo ezana Odi Manzaka succès wa banga toka moi je suis la formatrice des impolis succès ma bango di toka bwana pardon ali ba problème to di pardon Malène Kasanga a besoin mbote ayoki goût émission bien alinga bébé sango Malène Kasanga d'ailleurs bileti wa yamba ba mona nga mutu oza mutu boza nani maman ngai oza mutu bozaka face da zombie ya o mutu te non mais tu sais elo mona sepela no Odi Manzaka je vais te le dire en face tu n'es pas une fille rancunière bien ayo yoza so likambo ebimi o lobby likambo lobby so pour au chrétien mutu lobby nango tu oublies au bosse na yo en fait au garda kanda mutu te mais la vie fausse bien na osko yango wana oza rancunière te au garda kanda mutu te oza pe mutema likunya na mutu te ça ce n'est pas pour te flatter au dina ebio en dehors à télé na ebio en tout cas vraiment garder qu'un comportement na wana et ozala bien mingi merci beaucoup pour la conseil na viongo pena mais na ozone mbala sima oya we la ngape komba mutubi le Santos poka bongo ngana aya komba ba goigoi bazanga bilamba bayata ba pola bofort madame ba goigoi c'est le alobi jour à concert à wera a olata roleka ba musicien so sauf wera alobi a longoli wera za papa jour à concert alela wera mais yako le baka bien wera mba moko il faut na bazizani ba musicien so jour sauf wera abi alongoli ka de la forêt musicien so yana a okutana c'est le olata roleka e ayako aya ala sa peu maison en place c'est bilamba on appelle somba c'est là ta bavesse ça va 13 000 € bon yo pose un autre portefeuille magique bon peut-être au somba au cara ça yo pose marteler comme on bebisa toto poto sugisa na la masara to moi bambongo bango balangola yango ngana kabara bai bandete era tozaki ne jour wana era na peso mbote moninga bata prince bakali abia na kopwa lelo tina nyo dila kabara nzoka melaka na mai siko yebisanga mutu musaso mi champagne $100 nga siko na mbeni nga mai elo nyeza nga pona kaba bato baye bate to sane na sens sévère par rapport à mamba vie na bango nga lo wana melaka nga mai na melaka nga masangati na tana nga tuyo kaba donc et puis sur la kabi ezongara ponga fona kaba bongo moi ça posa golf kizola maman Jenny Nzengela esengo dile oye na poto ko kabate fo bango ba pesa ko vacances na bité o bebisa
na moni oturo oena ba bijou mingi te ba bijou na kinto ozaki mpiaka oteki ba bijou te eza nango na lata ngo pe nyonso tout te na lata ngo nyonso tout te Marlène Kasang ngaka nze peta musu mpiaka oteki ba bijou to so mpiaka ngala oteki asa ngala nde na bono fo bat bayi na charge te nde na vandaka la Kishasa bazwanga charge ma munyoso do vina ngezaka ngamoko do mbongo na nyonso na ozwanga na ozambongo pas père na ozambongo pas locataire na ozambongo ngamo na musala na nga na ozambongo par-ci par-là mwana bafuta la classe ndako na vanda ba futa dona lelo na sala te à dépenser ozamba combien na kana mona mo ana âge nini 9 ans 9 ans une fille ou un garçon comment nani Kaziz Vaham tonnerre de Dieu comment Kaziz Vaham wana mnokoni qui est hébreu Kaziz Vaham tonnerre de Dieu voilà yaza pas grand ça va nous vendre kuna depuis 3 ans lelo comme na 9 ans kuna to pesi bébé na biso mbote bene koma Marlène merci beaucoup bon thérapie nga pita ma botati c'est bien pour banusu bando classé na catégorie mususu nga balongolanga ndeni wana nga écoute place wana classé na catégorie dila deux fois mais nzo robota ozala mwana obota deux fois mwasi penza il bien réponse c'est bien Alain Power Sokoto le king na peso mbote Marlène na oka guma ya tikangeza te na comprendre oyo lala ya John Wembo j'étais sali en passant ya Jean-Paul Mouyamba Odile Manzaka te sali Eloise Mopata c'est je te sali ya Jean-Claude Mavambo en direct de Matadi je vous salue ya Jean-Claude Mavambo je te salue ya Serge Koussa Hôtel de Monnaie je te salue Kevin Outete il a la té merci beaucoup pour tout bon ange Valentino na Dallas Odile Manzaka te sali boss Ibra stabilité financière banque centrale dit merci beaucoup comme ça ya Pichumbuku Jabir Odile Manzaka te sali et merci à Pablo Kini l'argent l'appelle papa merci beaucoup comme ça à Babi Mukendi Bitangilai boni basango ya Aminata Imba la dada je vous salue Mirogène Tseka na pesio bambote boni basango ya boss Lydia mutu alobi ke stabilité mikolo eza na maboko na boss depuis la boss mutu na bouger place wana te boss Lydia biso to miketo oyo ka ba obenge boss ti lelo azara boss voilà donc merci beaucoup à toi Mirogène Tseka yo yebi par rapport à image il a la té mais en tout cas Mirogène Tseka ndenge lobaki ko tinda mbongo ba somba babiye tozo zelaka babiye ya merci infiniment à toi Général Blaise Kilimbalimba Général Blaise Kilimbalimba Odile Manzaka te sali inspecteur ya Kini Topesho Bambote Sikozali merci beaucoup à toi Marlène Kasanga la plus belle femme merci beaucoup à Chris Kaboula le grand frère à JM Boda Odile Manzaka vous sali et mise en place encore Thierry Wante. Merci pour tout, merci beaucoup. Et Gina Kalala, Odile Manzaka te sali. Voilà. Merci beaucoup Odile. Merci beaucoup Odile. Un grand merci aussi à celui qu'on appelle Guy Bokopolo, la légende de Koudé Ratakate qui nous suit depuis la Chine. Yepena alinga banda na Koudé, ya Guy Bokopolo, Guy Bokopolo pour komara grand frère, komara massa, komara vie, komara père. Et pas nanga na ba degré tout. Donc Guy Bokopolo Koudé na Koudé. Banda Koudé ti lelo no muta Koudé ete. Kaye mutazana na ba Koudé. To pesi mbote Guy Bokopolo. Guy Bokopolo, aza en Chine, en Otalabiso, Guy Bokopolo, la légende Guy Bokopolo, Koudé Ratarate, merci beaucoup. Un grand merci au maître, le vénérable, le maître de votre maître, le vénérable Choisi Matata. Le vénérable, en tout cas, salutations à vous, salutations à Pasco Toudibayombe, homme sans péché, Mobala Zanga Lissumu Ruta, Motema Maman Tanya, le boss Pasco Toudibayombe. Également, je vous salue. Alain Talama Kuna Chine, merci beaucoup na Yope, Orotala Bisso, merci beaucoup. Déjà, Ndeto Soleil, les Kambouana, Nengo Sala, qui a reçu un plaisir, Makasi. Alain Talamakou, un grand merci à toi. En tout cas, c'en est fini pour aujourd'hui. Guinoshko, ton succès mission, hein. Pour ce lundi, Pitbull, Borola, la Tilobi. Guinoshko, un grand merci à toi. C'est le Toutouma. Je te dis merci. Aristote Mbonda,
au montage, merci Yo-Yo Concept. Merci également à toi, Migénié, ma papa Yo-Yo Concept, très intelligent. À la réalisation, Yo-Yo Concept, à l'Igo Soir. Boni Basanga, Koumassé. Koumassé, le nécessaire, l'homme du télétravail. Koumassé, depuis. Voilà, viens, à Kati. Koumassé, nécessaire. Bien. Merci Mbadinga, les journalistes par excellence, ta maman te sali. Mouna. Cédric, je te salue et pourquoi pas Fennec Mokondi, je vous salue. Fennec Mokondi, pese la rembote, pese na sepelane makasi. Et Gopoma. Fennec Mokondi, je te salue. Na sepelane makasi. Là, Libanda 1000 km. En fait, à Sexanga trop, en fait. Ok. À Sexanga trop, vraiment, na sepelane makasi, Fennec Mokondi. On vous salue. Je te salue. Nazoya Kinto, au monde, la Fennec. Club des stars, mon bateau, pesi mnombote. Et pourquoi pas Junior Dior, Panza Image. Et Frador, la fraîcheur, Panza Image. En tout cas, sur lundi, moi, saute aussi, c'est émission. Quand c'est émission, bon, tout ça, Élisée Bokota. Bon, il y a 20 guisses. Atayo Moko. Nzakama, Atayo Moko. Hein? Les 20 guisses. Papa na gracé. Papa na gracé. Wana mutu na yo. Ok, les 20 guisses. On se retrouve prochainement. Il y a Patrick Negro, pas Nzambe Langai. Il y a Patrick Negro. Il y a Noël. Il y a Noël. Merci beaucoup. Joyeux Noël, hein. Joyeux Noël, Joyeux Noël à toi aussi, Marlène. Joyeux Noël. Ah ouais. Non, ouais, je suis là. Ah, d'accord, en tout cas. Et ça, ils sont bien penza. Et ça, président Golf qui zole en beauté. Et comment? Yep, c'est na oya. Na oya na resto. Na oya tout seul. Maman Jeanine Nzengele. Tu peux se bambote belé. Sankara de Kunta Wewa pas partir à Kinshasa. Na pese bambote place à Zali. Maman pasteur, maman Sylvie, maman pata, moi ça m'a moulu. Mais bah tu les peux comprendre que biso si to yara boiso to sali polémique bino bat botinda biso. Ya solo Malène yo de go ekenda lelo. Ah ekenda bongo. Bah tu peux comprendre ekenda bongo. Ekenda wana ya pese lengi. Ah ya solo za raison. Pese lengi ekenda bongo. Oui odi manzaka yo jamais ko leke émission za ya olala et simba te. Il faut chila bazaka. Faut be gogweza la carburant cadeau, chenga plein na plateau. Carburant na carburant ndeko linga. Hop ça c'est ya. Il va faire la chambre. Non, ça dit que ce monsieur Silika na démarrer quand vous. Carburant plein la mutuka. Merci Odile Manzaka. Allez, les amis, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. En tout cas, si vous avez aimé cette émission, dites merci à toute l'équipe de Sola Vérité Studio qui travaille d'arrache-pied pour vous satisfaire et pour vous rendre ces belles images que vous êtes en train de suivre. Odile Manzaka, merci encore une fois. Merci à toi aussi. Voilà, en tout cas, Toktani Balasima. Allez, au revoir. Hein. Au revoir, Nabino Nyonso. À la prochaine. Thierry Wanted. Thierry Wanted. Thierry Wanted. Merci beaucoup, Thierry Wanted. Merci pour ton assistance. Bye. Pas solo la vérité.